Oui, ba maman tozalia wana aso maman aso TV. Na ba produit na ngana komandaki yango yo bino mo bozo mona tala kaka. Dans Nicolo soko zangi soki soki boti te ma 3. Donc il faut vraiment tala kaka na ziba produit na ngana zo tous les gammes. Bino pe bozo oya dino ba produit zo sala ba F. Donc na loboko na nzambe Nicolo na ngo zo sala ba F. Donc ya kosala na tout. Donc, on a raté italien, donc va produire un moyo. Ils ont commencé à souka, ils ont raté compagnie, ils ont kangama. Fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Mbote 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 na bandeko nyonso tu bisika bozali na ngonga oyo bozolanda biso na kati ya television oyo ebengami na kombo ya Mama Aso TV na kati ya YouTube. Nzambe apambola mabota na biso nyonso tu bisika bozali tike ete tolanda émission oyo na limemia na bokebi pe tozwa quand même quelque chose ya motuya. Soki boza na moi commentaire na ba verset biblique et bozala très bien kotike la rabiso na commentaire et bozala bien pour na koédifier toujours peuple de Dieu. Ngai na liboso na biso na bengami na kombo ya Mama Aso nazali moko ya ba mama oyo bazali kosala musala na kati ya association oyo bengami association Louange et Solidarité na kati ya Paris. Tozalaka na musala ya kosunga bandeko ya bino na biso oyo babengami na kombo ya ba migrants pe sans abri balalaka na babalabala ya Paris. Toza wana pona kopesa bango petit déjeuner un week-end sur 2 na kati ya Paris pona komeka moke ko réchauffer aussi motema na bango oleke totika bango lolenge wana. Yango wana tosengi lisungi na biso nyonso tu muto hésité ti oya monani na lipa amonani na lipapa amonani lamba vraiment à contacter association Louange na numéro obozo mona eza na se wana. Toza rappel na posa ya moi badon na biso aussi tolobaka ya espèce pour na kosala ba course pour arriver à pe toza ne lo côté mais soki toza na moi mbongo tokosomba café tokosomba lait tokosomba mapa tokosomba sucre pour na tokende toujours kopesa bande ko na biso o bazali banda parce que biso oyo tozwi ngolu ya kolalaka na bandako ya komelaka moi café na ndako vraiment nzamba pambola biso nzamba zo vraiment lokumu parce que bandeko wana bazingolu wana te c'est pas parce que nzamba lingi bango te non ezaka katango na bango na ekokite alors tozala toujours na conscience ya kokende kokanisa ka bango kosunga bango ekozala malamu mingi na yaki lelo pona kosenga biso lisusu e lisusu ke tokende vraiment na chaîne ya Mama Aso TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et puis partagez ba vidéo maman papa ezaka kapona kosunga musala oyo association Louange azako sala pona bandeko na biso oyo bazola la libanda parce que soki lelo opandi vidéo et que mutamoni maloba oyo na lobby ayebaka te akotindela aso Louange moi 10 €, akotindela aso Louange moi 5 €. Et pour ça que bandeko bazwi eloko ya kolia malgré yo pesi mbongo te malgré yo pesi elamba te mo bosani ke yo panja ki vidéo donc osungi vraiment nzambe apambola biso soki to kuta na vidéo oyo esimba mitema na biso. Merci wana to yeki na liso na biso moko na lelo ba mama batata bana ya partout to benda vraiment matoi na bandako oya kokota ya sika tant tozokota na bandako tant tozokota na bandako toyebaka kopambola ndako kati na makila na kolo Yesu Masia kobenga ka présence ya Saint-Esprit et vanda na ndako wana avant biso parce que toyebi molimo nini oyo elalaki na ndako wana avant biso te ndenge ni peto kwa kokoni na ndako wana te alors faut kobenga toujours molimo na nzambe eza na biso esimba biso ebatela biso na esika oyo toye kovanda parce que to changer bisika bongo couple ya bandeko na biso ba congolais bazalaki na problème ya ndako tant bakomaki na poto na kokende vraiment na lisolo po na bokebi poto comprendre malamu na moyena kate ezate po soki moto nso akuti na katikati ako comprendre vraiment te couple wana baye na poto bazana bana 4 tant bakomi na poto awa boyebi vie biso so toyebi ndenge vile kaka na poto mutu akokosa mutu azate
soki oza na mokanda te eza lokola bolimbisi eza façon kolobela moto aza ya kokata na lokolo me aza na sapato mo alata yango eza te. Okomona moye moto asala malonga mosala malonga eza te, moto mo azwa ndako na ye moko ya malonga eza te mpo aza mwa moke coincé. E arrivaki na couple wana ndeko oyo ayambaki bango alakisi bango ndenge makambo elekaka na bassistance sociale na babiroka ya leta mpo na bakoka kolandela makambo ya mikanda. Bayambaki bango pe na baplace oyo bakendaki wana bakomaki kotia bango nde kolala lelo na hotel oyo lobi na hotel oyo lobi na hotel oyo ti e arrivaki na ngonga moko baye komonela bango ndako mo bakoki kotia bango ya en attendant parce que tata na mama bazwaki mikanda bakomaki kosala bandako wana tobenga yango na Paris bandako ya passage. Tango ozosala ozofuta moins 10% en attendant otia mbongo de côté leta bazolukela ndako ya normal mpo kwa kofuta 10% eza ya salaire na yo. Donc voilà batiaki bango na ndako ya passage. Mais biso ba mama tellement toleki nzunzu, biso ba mama tellement tolingi ba famille na biso ba mama tobunda toujours pona libota eza mabete mais faut kotiaka nyonso tu na maboko ya Nzambe. Okoki kosala nso tolingi soki Nzambe aza na kati te ekosuka nango malamu te po soki Nzambe apesi ekendaka libela na libela mais oyo moto mokili apesi esukaka kaka na nzela mpe tokutanaka toujours na badéception parce que moto aza kaka moto. Mama amonaki tokomi na période ya été ezalaki mois de juillet. Sere na biso alobi etumbai bana so bandi kosaka na ndako babeti ballon na plafond tango ekokita na se eningisi ndako mama motema tia abinga na kosuka wapi na ba moyo yo biso moto yebi na France soki moyo ebimi soki pe malili eye sikone ezaki na moyi bana lokola pe bakendaki vacances te sika eloko kosala ete bazobetaka babale na ndako bazosote koswana kosala boye mama kokaki vraiment lisusu te azwaki makolo na ye akendaki na mairie abosani ke baza na assistance sociale na bango makambo ya lobi non nga pe kana kende mpo makambo ekokata mosusu koavance vite akei mbangu ti na mairie akomi na mairie akuti bato akufutaki na bureau apose question na ye mpona nini biso tokotia bapapier tozozwa ndako te boye na boye moi so ya kutaki na bureau alobi boza ndako te kombo nani pesa numéro yani abi toza na ndako moko awa eza vide zela na tala atali effectivement ndako pe ya vide ezali abi mendenge ni ba proposer biso te mama mosa na komia ça social muté mama be alingi ba noir te loko to biso to yebani ba congolais ba mama langa loko biso to batu mwindu to kanta kaka mabe mama nabi ndako moko ezali awa me ndako yango mpona kokende kotala yango fo ezala lobi nasalela yo papier ya droit oyo kokokende kovisite comme ça ozonga lobi mama lobi nani nga nayoki lisola ndako nazonga te yo nde etikala lobi obongo otala makambo wana lobi me ngai pesanga papier lelo bamama etumba ngai nakende kovisite ndako kaka lelo toza mpe mosika te toza na même quartier. Maman bo partager émission, bo partager vidéo, bo abonner aussi, bo s'abonner massivement. Maman lobi kaka lelo ebe baka lelo. Moi c'est na pe bo ebi mindele bakaka vite biso to yebi to vaina bango asali papier ya ordre okende kotala ndako mama wana pe kwatulu mbangwe alizongi kutu na ndako tabeta tata lisolo mbala moka lekikuna na idée na peut-être ça papa surprise akomi kuna pe akuti gardien moko azalaki na pe kaka remplaçant aye na pe ka bato vacances bina vacances to changeaka oya ke ikolo posa ke vacances mususu aye bongo ye pe papa na pe aki na ka ko remplacer aki azi papier alaki si ndako ti mama kufi ndako yo akabuli ba chambre nanu bapesi ba ndako te chambre oyo ya ndozwau chambre oyo ya mambweni chambre oyo ya lukau chambre oyo ya ndozwau kaka bongo akabika bula chambre surtout et puis kutina salon ndengeza double boye kuze fuala abana kwa kolala wana yakaboli nazi ndakuti après ayeko zonga tali herbo na to komi 18h te po mérika ngaka 18h des fois 17h30 akimi mbangwa ya tina mérika kwa kosa mama na kingai na sepe na ngana ndako bo pesa ngango babine madame c'est l'homme balona biso française yo yebi
que il faut tout ça là quand même dossier le quoi dossier qui déjà faut ba kobakisa nini eleka na commission tu eh quelle commission bambula sotunga na fandi boke no leksa ba commission non pina moni ndako mutazate yo moko po lobi nanga awa ke mutu azate en tout cas ba maman j'espère que son eza bien na kata Asso TV son eza bien merci tozo continuer na monter les sons ou bien ça va merci to continuer na son abiso eza très bien mama aboyi kozonga alobi ekenda kezonga kiboyi na boyi tout ça ba ebisi bon okende lobi oya tokotala pona totala ndeni tokosalela parce tokomi déjà pourquoi mama na ke motema elali te lobi azalaki parmi bato liboso na mairie talaka moto avandi bambula ebele batata mama toyebi na bandako mike mike bachambre mike mike donc na bana ezalaki vraiment kitoko te ayaki wana tongo nde bapesaki ye makambo tu bakomi bapesi babon bapesi baclé bapesi mpe babon okende kozomba biloko ndenge ezala kaka na konti ya kafi tout ça boye na boye mama simbi nzela akei na ndako baki basokoli ndako bakota kaka ezalaki neti bakendaki exemple mardi baye kokota ndako wana vendredi donc 2 jours après bakoti na ndako wana nga na poni chambre oyo mwana asote awa bakotaki na ndako na bango bavandaki ndenge bavandaki wana mama basalaki ata une semaine te na ndako wana bandi komona bamystike yango tozoloba bandako nyonso tu eza ndako ya kolala kaka kiyendi te ntango ozokoya na esika ifo koyeba kobondela fo koyeba kotia nzambe liboso fo koyeba kotenga makila ya Yesu Kristu ezala vraiment ya kosokola biso tozotia lokolo na biso mama azalaki na tellement souffrance et azalaki na vraiment posé un ndako abosanaki ke fois sala ba prière abosanaki ke fois sala nyonso abosanaki awelaki kaka ndako bakotaki une semaine ekokaki te babandi komona makambo na bango makambo ni bamonaki ya liboso tolanda ba mama babimi na bana bakei ezaki nango na moi kaka kotambwisa bana ndenge ezalaka kaka papa pe akendaka na ye musala bakousin mpe mutu amutake na ye na ndenge na ye parce bakousin te bamwendaka sika bango mpe balandi mpo mama na tata wana bamesana kovanda bango moko te malgré bazalaki na bahotel baza kaka na bato nsima na bango kaka bamesana kovanda groupe donc ta bazalaki ndaka munene mpe biso kaka bamama mpe topandi kaka sango bakousin mpe balandi lisusu 3 cousins bayaki bayeko passer na bango pe temps wana comme ezalaki nango pe été esali kaka ke baede bango babongisa ndako ti bango bakozonga na bango bakousin mpe babimaki ntango bakomi kozonga mama kota na ndako ndako désordre bokoko imaginer te basani panzana bilamba kuna bachambre désordre bamabele na ndako bizarre mama bandi koganga biko so bamante tozalaka na beki muta suka na kobeta bino nga nazosala bino bozobebisa nga nazozongisa bana ba mama biso te bino ba cousin biso mekuta avant bino bon likambo nini mama lobi seke kaka mutabo awangani pona bandako nde tozaka toyebi ke ata likambo ezali muta salaka zaka te donc mama lobi muta zalaka te donc problème ite akomboli abongisi azongisi ndako na eta malamu ba continuer vie na bango même pas se poser ba question l'ignorance car toujours a continuer vie na bango na bana mavandi 2 jours après mama ye moko na butu azokondie batu bazoloba pe na salon basani ezoningana bambeli ndi ezosala moleti batu bazolia mais komaki butu makasi balala bango soto ameki ko bouger papa mo moke abezoka makelonga azoka papa ona zoyoka te abilamuka malamu papa tanga la moke abi effectivement nga pe nazoyoka makelele leta bazaka poigner kaka kwa bafungola porte boy ba sentir bo monika ndi bato bapanzanaka soki likambo moko eyeke baye kokanga bino nesika mo bovandaki ndeka to yeko kolo mona bazo saka nesika mo bato bayeme mikolo bakanga bo kimi ndi bato bapanzanaka bapanzani mutu na gauche na droite basani kuna biloko kuna kutu bande ko lesa pire beti na mire mais bamoni batu te basentir kaka ba mouvement ya biloko qu'est-ce qui se passe mama ko banga ekoti basimba na mobile bakumka nzambe batela balala ka lisute mukolo wana kino tongo etani libosa mairie bazozelaka mairie fungwama ti mairie ko fungwama mama wana lobi ngana lali te lelo
problème na biso ezali ndako bopesaki biso tala makambo tokomi komona tokuta salite liboso nga na beti bana nga na gangeli bana nzoka ezalaki makambo mosusu lelo biso moko na kata ndako bato bazolia na ndako tobima boye bato bakimi tomoni bato te me tomoni babiloko na bango même na couche ya bebe na mesa yango biso oza na bebe te donc balongolaki bebe na bango couche asubaki donc bapoza nka na mesa etumba e mama moko azalaki pembeni wana ye wana mbangwa ye nini yango alobi oyo baoloba mambo ya ndako bona bonga na pesaki bango ndako na yebaki te bona bo tout ça aye aza na ye stagiaire aye na eka stage pendant période kaka ya vacances nini opesi ndako batunaka po poste ya moto asalaka na poste oyo akendaki vacances yo ene kaka koremplace batunaka ata mosusu na biso bakolege tozali otuni topesi ndako wana eza na makambo bobose bama congolaise alinga bunda na mairie bino boyebaki ndako eza makambo lelo nakoboma mutu lelo nakolia mutu lelo so bolobi bien te eloko nizoleka kuna mundele pesa ngai te napesaki yo mutu apesaki yo ye pingi biso ndako wana batiango place batia croix ndeni croix nezalaki te tout ça nzoka mutu ayiki koremplace na juillet comme ayebaki te amonaki kaka bapapier alongoli na ye azwi ndako apesi po ayebi mpe lisolo te foti mpe ya ye te mais biso moko nde na bomoi na biso esengeli na biso towumela vraiment na mabondeli na kolanda vraiment oyo ezali nzela nzambe na bosolo surtout bamama mama na ye koexplike ndako wana omoi ndenge eza wana couple mo bazalaki wana bazali mpe na bana 4 ka lokola ye na bana 4 wana tata azalaki na problème na mama abomaka mama na bana na kata ndako ale ye moko mpe ye amibomi donc bakufaki bango nyonso tu 6 na ndako wana donc nde bakufaka na ndako wana bato nyonso bakota na ndako wana olala pongi te bamonaka bamystique na bango malgré basango baye basali bankete babondeli babwaki babiloko na bango babwakaka bazongisi milimo wana emenasaka toujours na kati ya ndako wana eza pasi na mawa kotambola boye sans nzambe tozotia bana na biso wapi pona ba esprit ya ndenge wana soki pe mabe yaki kokota na bana pasi na biso kaka encore nzambe na mawa na ye asaki ke bango moko bamona ngo vraiment le plus vite avant mabe eya po bana balalaka bamonaka eloko wana te vraiment ezalaki ngolu ya nzambe bamama toumia na mabondeli mama mutasimbaka ndako mama mutabombaka ndako mama mutabombaka libota yo mpe mutokei kozwa fongola tango yaki na fongola wana mama esengaki obondela mpo na fongola wana pokwa kokanga ndako na yo mais mama azalaki na ignorance tokokondane te tokopesa kaka conseil ke na mbala nsima toyebaka ke nyonso tu tosala na bomoi na biso soki etambola elongo na prière te na yesu masiya te eza pamba parce que eliki na moto mokili un jour kozalaka dessus mais soki ndako wana peut-être atikaki na maboko ya nzambe je pense pas biloko wana elekaki engeki kosalama ekoki kosalama te parce que makilesi engeki ezala deja kozinga ndako wana engeki ezala koya kopetola ndako wana bengeki kovanda malamu na bana na kimia nyonso tu parce que nzambe oyo ya biso ya likolo na se aza vivant aza mokonzi atikaka jamais bana na ye mabe ekomela bango vraiment esalaki pasi ndenge continuaki mairie alobi ke bobima ndako wana siko bokokolela kutu sukuna te totia bino na hotel bapesaki kamioneti ya mairie bakendaki kozwa libota mobimba bazongi su na vie ya hotel esalaki mawa na pasi yango bamama batata likambo wana esalami awa na mboka na biso ya France mais eza na province bandako nyonso tu oyo tozomona oyo kutu atolobaka baninga baolala libanda bino bokanga bandako français mundele motema mabe apesaka bandako te akanga bandako bato baolala libanda toyebi te le pourquoi tango nyonso nalobaka même na bavi na biso même nde tovandaka na baninga na bafamille towelelaka mbango kokondane te po eloko ozokondane oyebeli yango vraiment motuya te eza nini toumelaka beaucoup plus na koobserve ekozala malamu mingi mpona bavi na biso tala mama oyo azalaki presse alobaki kutu mabe ke basistance sociale balingi kosunga bango te mpo baza bato moindo yaki kosala na lolenge na ye olepa tia nzambe liboso atiaki nzambe te tala ndenge akute na makambo
or assistance sociale ayebaki lisolo ndako wana soki asolaki na assistance sociale na ye ke tala bapesi nga ndako boye alingaki aboya alingaki apekisa ye kokota na ndako wana te ye lokola bapesi ye ndako wana bombeli na assistance sociale secret alingi alakisa ke ye asali démarche bien koleka assistance sociale na ye abosani ke assistance sociale wana azwi bango en charge pendant temps molai. Tozala égoïste te na vie, tozala pe lokoso te na vie, motema moto pe te na vie. Yango tokuta na makambo nyonso ezokutanela biso. Vraiment lisolo nazaki nango ya kokabola yango wana ete ya pe biso ba oto na sima ya télé tozolanda Mama Asso TV. Même kana banda kute na makambo suze kwele na bomoi na biso na ba vie pona bana pona mabota Yesu liboso po ye mokonzi. Yesu liboso po ye mokonzi ata ndenge nini bondela okozala vraiment épargné na makambo ebele parce que nzambe alingaka soni te surtout na ba oyo bayokelaka ye surtout na ba oyo batosaka ye na ba basalaka vraiment volonté na ye vraiment okisaka bango soni te po so okisi atiki yo osufri ndenge nini okotatola monene na ye po ye alingaka toujours lokumu masanjoli kembo ezongaka epai na ye. Vraiment nzambe apambola biso lisolo oyo ezalaka ya koyoka mawa te ya koseka te me ete ya pe biso na oyo koyela pe biso lobi toyebi te na banzela makambo kaka ebele meme ozwi mosala pambola nzambe meme osombi ndako pambola nzambe osombi motoka pambola nzambe ekutaka nango ngonga mingi te elamba na yo moko kutu osombi ya kolata na mbongo na yo pambola nzambe parce que moto atongi moto asali moto azongisi mokiza ya makambo ebele tala ndenge ndeko asuki vie ezongi lisusu na ba vie ya hôtel. Moi je pense pas que soka zaiki na bonzambe ya bosolo angaka zongo na hôtel il se peut que tamsi ngaka libérer a délivrer ndako wana engeke koza vraiment lokumu engeke kozonga pa ya nzambe nzambe sika ndeko na biso azali osimba ye na libota ne mobimba na bana na ye vraiment molimo no evanda kati na bango bana bazala traumatisé te bana bazala eloko moko ya mabe te vraiment kimeno ekamba bango isepe po sala keloko o po talisa bango monene na yo baluka yo babongwana vraiment ekozala malamu. Merci na balandi nyonso tu ya Mama Asso TV tomona ni bongo mbala sima. Mama Asso TV azali wana chaque dimanche na kopase émission oyo ebengami parlons des associations tosololaka nyonso oyo ezali misala ya bassociation na bino na biso et puis to publiaka aussi ba misala ya association na biso association louange ezokosala et puis na bino pe soki bozana ngo na misala oyo ezali vraiment ya bien ya malamu ekozala malamu bo hésiter te kobenga Asso louange botindi ba vidéo na bino toko publier yango ekozala nango na problème te na kati ya télévision na biso ya Mama Asso TV. Pe na kati ya émission wana ya parlons des associations ozana mwa sujet na yo ozana mwa likambo lingo loba benga biso avant 17h avant dimanche na 17h obengi biso poete tozwa lisolo na yo toyeba ndenge tokosala mpona kopase émission na biso na dimanche na 17h. Vraiment totiki bino tolingi bino mingi bo partageaka ba vidéo na biso vraiment bo s'abonner aussi bo betaka pe masolo ya télévision oyo na bandeko oyo nanu ba s'abonner te poka musala etambola bien nde wana Mama Asso alobi lisusu na banzi son eza bien ou bien na matisa son eza très bien pona ebiete bino sotu bozali ya biso tomona ni bongo mbala sima nde na tiki biso surtout na kombo na Yesu Kisu kimia na mabota na biso. À très bientôt.